avuvana sule nazaka caractère parce que natikala moko de faisaki bisikanga katani na c'est polenga na place na zone c'est là mon pas polenga na mimi naza boyeso na katani na yelinga butu moyi muto polenga zate OK kwa vane naza en hôpital mais na sœur na biso église yenda zo vanda nanga azani maria kenda na ye na lalinga moko usoti mwana nanga babengeli na ye ya lalinga ngai pa mobali mwana ngai babengeli na ya lalinga ngai bon donc il n'y a pas ma famille biologique. Tango zana bombo Tango makasi zana nzoto Yebisa famille que olinga kaba. Bonsoir Rachel. Boni. Moi bien. Okolo bapenate vous en assez hein batu ba yoka yo. Mais on sent quand même effort message ils a quand même diffusé batu ba yoka souci to elo ni no bengeli biso lelo. Pourquoi ça effort loba? Parce que bita dans l'isolo pour même nous allons nini. Bien sûr que batu ba ko intervenir mais ba non nous pour mes amis. Est-ce que koko fanda? Té hein? OK. Na fandaki namoni kaka wana naoyeba te wana nayebi nde nakomi koluka boye OK na senetoke na hôpital nzoka nasalaki 3 jours nalobaka te nabuzaka te naliaka te nasalaki eloko te fièvre ekezo bato bazalaki na yo baza mama ozalaki na ye ntango yosala mabongo non tozo vile te ozalaki na ye OK navandi bayetikanga awa nasala 3 jours na malade bayetika soki na hôpital bayetikanga na hôpital bakotisinga basalinga baexamen bakotisinga komi nani bakoti na scanner OK scanner elobi mpona yaki nazalaki mpenza pale eloko te babinanga naza na deuxième stage ya poison ekoti te na deuxième stage donc probabilité ya kobika soki basekure nga ezali mais soki basekure nga te batiki nga na kokufa po makila nazobika na ngolu makila eza te ya koto bazobenda makila po basala baexamen ezwi bango temps eloko eya te bazobeta eloko na bango wana seno nde bayebisinga ezoya te ti lokaka baza minganga bazwi kaka makila donc eza na pasi donc na nde naza banja naza na makila te esali bafuta na estomac ezonga bafuta na estomac. C'était combien de temps au réagir les symptômes non soir? Est-ce que vous bandez qu'on sentir? Est-ce que il y a brusque? C'est que vous n'avez pas kabali boum passe. OK. Nando kana kabali boum passe ya mo vertige mais maman non va peut-être na lala yente peut-être na zaina na ligne donc et ça na bon on considère que c'est que c'est le boye mais non douter. Dis-nous d'abord, parce qu'il y a quand même des gens qui se posent aussi des questions. Rachel Akina Wapi. Rachel Amonanakate.
Rachel. Il y a trop de questions. Il n'y a pas de réponse sur ça parce que tu as acquis vraiment la bonne nouvelle. Et après, Dieu a fait grâce. Tout le monde appelle Nao et Koti. Là-bas, numéro Nabiso. Et voilà, on a essayé des rapidités. Et il y a quoi intervenir pour écouter Anayo. Rachel. Rachel, il faut te préciser bien Rachel Massirika. Donc, la grande sœur de Massirika. Ok. Rachel Azali. Mais, banda poison va tuer la femme. Donc, si je comprends bien, ils ont deuxième fois battu le poison. Bon, deuxième fois, il y a Ebeta Ngaboui. Ebeta, ok. Bachaka, où ils ont quoi, quatrième fois. Mais il y a Ebeta Ngaboui, où ils ont deuxième fois. C'est dit à quoi? Tu as des problèmes avec des gens? Papa, là, je ne sais pas. Ils ont compte à rendre ou quoi? Mais comment est-ce que le poison est répétitif? Ils ont un caca. Comment on wapi? Comment wapi? Ka place où on fout na maman, paix à son âme. Après, moi difficulté continue ma casse et ça la kenon na bimina na ndako ngo pour garantir si la na yenda ko banda kala mama kolo lo kwanga nazibana na ngana pesi ba kolo na bango na kezanda na Felina ya Luison Deke na senga ki leo na ndako ndepa Thierry Ndeke na Felina na ye na senga ki bango ba accorder moi temps. Bon, fallait pas déclarer que Ba déclarer maman kolo boye. Ok. Ake kokota na Felina kuna bazwaka de 0 à 17 ans. Siko ngai mukolo boye. Et des 0 à 15 ans kutu. Pour ça ngana eka bino na bino. Na bandika bazwanga kana mawa. Je peux aux orphelines, non? Non, na maman te. Ok. Oui, bien. Ça de dans le bon dernier mais on a pas de Non, bah non, c'est avec maman Tskabiso. Donc, on a pas de bon là. Dans son là. Ça on a cinq songi na bino. Son là. On a évité son abîme hôpital pour le de 8e jour. Son abîme hôpital on a évité. Na kende wapi. Mais docteur Alobini, juste parce que autour de la sur le remarqué tant de côté scanner, va remarquer poison et. Va remarquer poison aussi et continue à deuxième stage. Donc deuxième stage est le macabo vanda boué et ils ont bandenge belé bumelaka. Vanda boué na vandika bobu na koi na kufi. Po ebendi penza makila penza ebendi na penza makila naza makila penza te na obika na ngolu nzambe makiliza te na lobi poison esali na nzoto na nga 75 jours eyaki na voie ya mai abi na eloko ya omela na kolia te na eloko ya omela soit soupe soit mai nini ndenge lobi na ngai ko ngamela masanga te fezala baji fezala nini soupe nzambe mutayebi uzana ba camarade uzana omoni banda première poison euta na camarade natikala kozasu na camarade na vie na ata makota na camarade te kina pena na camarade na tambola na ye aza na ete na tambola suna batu te na fréquentation batu te. Donc au fandaki au lali au sentir que fonctionnement nzoto eza sous ndenge ezala raté neti
tikali paralysé, c'est ça? ndenge nayaki Expliquez pendant clair non bando expliquer ngaya. OK. nazalaki na nde ezalaka bolali ti Oui. nalamuka boye naolamuka te nabouge boye nde te omoni ata nde nakomosala boye naokoka te donc nazalaki kaka ya kotala likolo boye nazalaki kaka ya kotala likolo boye donc moyen obouge boye eza te ozoloba te voi eza te awa eloko eza te ozolia te ozomela te so bayi na biloko nazokoloba te natangaka ma ya misu boye nalobaka na basigne so batomingi eloko batie signe andimi so batie signe te moye bayoka eza te so moto alinga tuna ngai eloko fa bouge nga mpenza wana nde natali asali nga signe so eza ya kondima na ndimi so eza ya koboya na boyi nazalaki motalana ali nde docteur akomi kopesanga mwa basoin okopesanga mwa basoin bongo voilà nde bayaki kodetecte ke no oza na poison. OK. nakotaki na scanner no Mais comment est-ce que vous ça là? Comment est-ce que depuis le départ à maman, parce que maman a tika biso to yebi de commencer qu'à déjà ou à sa petite sœur a tika biso a daté de longtemps et même déjà donc maman a tika biso récemment et après comment bon moi ils ont les cas comment est-ce que vous survivre avec les enfants? avivana su nde nazalaka caractère parce que natikala nga moko defo ezalaki bisika nga akatani nasa epolenga na place oyo nazongisela awa omoni mpa epolenga nande naza boye so nakatani na eyelinga butu moi moto epolenga aza te. OK. Preuve ane naza a na hôpital mais naana sere na biso église yende azovanda nanga aza ni marie akendaka na ye nalalinga moko oswati mwana nanga babengeli ngai ye alali na ngai pa mobali mwana ngai babengeli ngai alali na ngai bongo Donc il n'y a pas la famille biologique? Papa, famille biologique na ezala mama na ngai. OK. Maman Shakiri. Donc na Kenya famille biologique ezali mama na ngai. Na famille biologique na Kenya te aza te ata moko te ata ya lokuta aza te. OK. Osoka azalaki maladi ndenge ebeti nga nayangaki jamais nazala evandisanga na ndako 3 jours makili ekawukanga boye te. Nayangaki yango te bandaki baya mpo mwana na nga azwi temps na sere na biso ya koposte même na WhatsApp na nga ke naza na danger naza entre la vie ou la mort. Mais famille wana ozoluka wana bandeko ya basoki banani bandeko soki ya bapapa soki ya banani message wana pe yelaki nga yango moni nabengaki rapidement bandeko soki pe ya banani soki pe ya bapapa soki pe ya banani moni bandeko wana bazomona mpenza ke non nakomi naza entre la vie ou la mort na poste photo oyo eyelakisaka naza bien te mais motu moko te atikali koyoka mawa akomela nga to abenga nga to asala nini namoni na ngai te na bafamille oyo ya bakini oyo ya bandoki oyo namoni motu te biso mpe famille na to réagir na famille te famille na nga lebika ndaye na basere na biso église esili na kini nanga na famille te na kini nanga na famille te nanga famille te so bosuninga te oyesanga ke mon âme repose en paix alandi bango tosili na famille bana batikali baorphelin ya libela botikali boni na libota ndenge bozalaka parce que ngaka na gila. OK. Donc vous étiez au nombre de 3. Oui. OK. Masirika, ta petite sœur. Yomoko après les autres. OK. Voilà. Tasema Swahili?
Mina semaka. Ok. Est-ce que tu peux faire un message fort na Swahili? Bandeko bayoka bayoka pe Swahili bien bayoka yo. Nabika nyoka mtapasi. Mina sema niko lazima nisaidie, niko ateswa sana, niko ateswa sana. Sina mtu ya Kinshasa, sina mtu sina mtu, niko ateswa, sina mtu ya kuniprendre en charge moi hôpital. Kama Courage. Donc, tu retenir que notre sœur Rachel Masirika a un poison. Ils ont aussi une intervention et belé. Bandeko baota la biso ba retenir bon, c'est ça. oui. Ok. Continue le deuxième stage. Ok. Et hormis poison, pour l'instant, de Rachel a fait un orphelinat. Parce qu'il y a un manque, il y a place à orphelinat, c'est ça. Moi, je suis parce que babangi ndenge na beleli bango kuna. Bazomona so na zongi ya mabeko ya bamemisa bango ngambo. Donc naza nesika te. Na nesika te onda na kofanya kuna nte. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris une image. Nous sommes là pour la bonne cause avec la grande équipe de Bionews Télévision. Et nous essayons toujours de vous présenter nos sœurs, nos frères au Bassala Kapel Panabiso. Mais aujourd'hui, elle est là devant vous, devant vos postes téléviseurs. Elle s'appelle Rachel Masirika, la grande sœur de l'artiste comédienne Oatika Biso depuis un moment, Masirika. Donc, elle est là. Elle a un problème de santé. Elle a empoisonné. Déjà 70 quelques jours. Donc, poison. Ils ont circulé dans les autos. Makila est aussi la pamba. Tout le monde qui appelle Naye. N'est pas tout ça l'effort qui t'a tout me capé au sol. Naye, c'est quoi le problème? Et tu es bandé à Panza, Sango pas bandé connaissant. Ou ba me capé quoi apporter mais fort na bango de partout. Na ba kanyo so o to me ka kola kisabino. Ou ici na ba intervention. Il y a mbongo, il y a prière, il y a morale, il y a matériel. Il y a un moniteur rapidement, mais il donc nous sommes là dans la commune de Kalamou, précisément à Yolo, place Wapi, Ndokonabiso, Aza interné. Donc ba papa, ba maman, ba yaya, basi pe bana oyo baza na motema ya kosunga. Notre sœur, elle est là, souffrante, dans l'hôpital. Elle ne sait pas comment faire, mais na lisungi ya moké ya papa ya maman. Tu dis que toujours le canaba période où il y a pas si tout le monde a ses problèmes, je le dis, tout le monde a ses problèmes. Ben tout jeter un coup d'œil et pas un Ndekonabiso. Il y a moi aussi Rachel Masirika oyo ekosala biso malamu mingi. Afin l'hôpital awa et je sais nga makambo belé. On a essayé un peu de parler avec les docteurs. Les docteurs a ici biso au l'essentiel par rapport à la situation, il y a santé naie. Ils comprenaient que ils ont vraiment mawa mingi. Donc elle est là. Vous comprenez l'image. Ça fait tellement mal. Baby, comment est-ce que la situation est comme une famille on a dit bota oyo depuis on a commencé. Et on a eu quand même le temps. Donc, ils ont vraiment malamu mingi. Il y a que pesa makasi pas un de konabiso ou alali awa. J'espère que nous sommes à la malamu. Et mon dernier espoir avec maman Mireille Pakav ou api ba portera pe mais fort na bango et pas ya bateau bazangi bateau bazana pasi. Maman Mireille
botala ka ya ndeko Rachel Masirika. Asbel Mapendano, maman Gisèle Ongwala, j'espère que message les a capté depuis Belgique. Botala ka ya ndeko Rachel Masirika. Le bien-être universel, vivre pour les autres, avec la présidente Cynthia Ali. Botala ka ya ndeko ya Rachel Masirika. Ils en a passé. Fondation Solange Étoile. Wapi o boti karaté. Yaya Solange. Ndeko mwasi Rachel Masirika. Azana condition moko ya biante. OLK Initiative Plus. Maman Olive Lembe Kabila. La maman des opprimés. Maman Talaka. Ya mwana mwasi oyo alali na mbeto. L'artiste comédienne Rachel Masirika depuis Kinshasa. Fondation Maman Denise Niakero. Merci pour la œuvre ya malamu. Kotala pe moko oyo alali na mbeto. Nayebi ke yo pesa ki assurance santé. Et puis bande ko nyonso basala musala ya comédie. Ndeko moko aza pe aza na problème. Ba structure nyonso oyo telemaka pona kolobela. Ono sa wazwa libaku malamu ya komona vidéo oyo. Faites votre part pour tenir Kakosunga de Gonabiso ou Alali. Vous qui nous suivez de partout, nous sommes là toujours à Kinshasa. Nous émettons depuis Kinshasa et faisons notre part pour aider notre sœur Rachel Masirika. Wapi Azana Passi, Azana malade. Merci beaucoup. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.